BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous présente le couple modèle. Les couples le plus sérieux de musiciens congolais. Weranson Nguema Makanda et sa femme légitime Mampata Sylvie Maman Yabanebele. Toyebi bango ba modèle. Toyebi couple depuis toyeba Weranson na Mampata Tilelo Bazakaka. Et puis bota la télé love. En tout cas, dans autres cabines bo savourer à bazan États-Unis. Bah ça télé-réalité na bango Bilmat Bolinga Weranson Bolanda Mama Mampata, vraiment une femme très douce, très humble, très polie, donc rien à dire. Binomo Bolanda kaka boyoka, c'est parti. Oh, peso kutene farafa. Kako la banga kako la binanga mais oh pela na butu na onda la te, oh pela butu na onda la te. Laisse-le c'est très capital là. Bon na katate. Pata, moi je devais être en musique là. Eh Jésus. Au moni pata. Nazo yoka famille nga bazo yoka yo. Au pisanga imito wana. Na peso portable. Non. Ah, ba yoka kaka. Pata, au moni biso de devait être en musique. Biso ça la couleur moroté. Biso ba musicien hein, biso ba musique profonde de Boloba. Et pas na biso ba catholique ba tala biso. Ba concert ba biso. Ba protestant ba yaka, ba musulman ba yaka, ba nani ba kimbangisi ba yaka. OK. Voir même ba tumuso onga na posala ba promotion te pour ba ko na ba côté. Ba te misala ba ba yaka pour tala biso. Ok, na okaka te famille nanga. Bah on va l'esprit méphistophélique. Méphistophélique on dit mais pas traditionnel. On va bazakana nanzila on ba rapé kotala biso mpata. Si vous le ba kotala biso musupe akoya ba imoni sarate. Ayeta mususu asepela kana yo, ayepe l'esprit ko tester yo. Musupe akoya batindie kende au baby Satan sous ambiance abatouana na scène. Musupe azan biloko ne mabe. Donc ye biloko ne mabe wana donc amila tango atam sous pona yemoko. Amila tango yemoko mais pona ko soutenir orchestre. Mais yemoko biso pe na sauter. Pata nako c'est le moko. Oh mwambe hein. Là le bango tango sous ko ça va du fait que ça la page avec tous les risques. Page nanga ba famille nanga ba la maman ça va ça dans mais il y a le alligator oh ba ki na check na nani. Voilà pata non c'est le moko c'est très capital quand les camo bandi même ba yo camo. OK. Au moni biso nde to ça ba famille hein. Ba famille na biso ba koko ba kufa ba biso ba kenda. En tout cas, nous avons des Bible. Il faut dire la vérité. Mon Dieu, c'est la Bible, ne te condamne pas. Mais, ils appellent à l'esprit, nous sommes au Yekenda et mon anamatupé au monde arrêté. Ils se paient Bazali, Bassista Rabato. Il faut dire la vérité. On a habité sur le Bimabé, au Bogitan sur la Guinée, le Bimabé, il y a maman passé. Maman, au monde de ce lot, au monde. Bisso, c'est tout. Biso ndenge to soumettre à concert à son pata. Et ça na maman mo boye, c'est de mettre à concert à biso ba stade de Martyr hein. Moi la bêta c'est 4 fois stade de Martyr. Plein. Pas de beaucoup. Sikoyo, série to ke bêta na Bercy. Hein, la langue pata. Na Hollande ya maman mo boye ko talanga na ndako. On attend to fana na rue de la paix. Maman Big V après sinon ba biso exaucé. Maman a une pata. Oui maman ibsanga. Maman les railler à le ouera. Chai show hein. Non pas problème. Donc on a na kasi. Bana za fanatique na kasi. Na kumisaka yo na linanga yo. Na za pena vrai fanatique na yo. Na linanga yo mingi. Na lingi o même na photo. Nazo lando très bien ouais. Abi o même na photo. Na mais mon apôtre. Tu veux que je te donne les portables?
alobi wera naza na besoin o mema ngai na poto na Bercy nakende concert à Bercy nakosalisa yo ngai ah maman je m'excuse na mema na poto okosalisa nga dans quel sens okosalisa nga na ndenge nini oh non wera so nayebi si yo makambo nga nasala mpo na wenge muzika ya yo yo oyebi na yo ti abi wera yo za na toute catégorie ba fanatique o ba se sacrifiaka pour na yo mais yo oyebi bango te pe koyeba pe bango te za la supporter supporter mo akumisa ni équipe ye pour une équipe na ye équipe na yo koyi ko polate avant que pe asele ba chaîne de prière na ye avant ça pe ake asele ba bokoko na ye na ndenge na ye pour l'équipe ne polate c'est pareil comme bino na musique na bino wera nga na za mama oyeba ka eloko nga na sa mama loba abi wera tant que ce soit pour une manga ité na subisi makambo ko kanga likambo na biso lelo abi mama nakomi ko banga makambo solo bela ngai tant que ce makambo o ngape nakuna ko banga na minute za makambo yebisanga mama je n'andimite que au sacrifier vie na yo au be sacrifier makambo ya yo ya famille pour la musique na nga na ko pe ko accepter ngo tamba ki mutayo wera na ngina sacrifier loko bo o famille na nga pour na yo na ko boya ngo parce que nga na za je suis une famille chrétienne na ebinza me na ko linga makambo wana ti abi bo wera pour na ebiselo ko moko au moni concert na yo ya Zénith le concert na yo ya Stade des Martyrs les bagina concurrence na jibe l'herbe tindela ka bino mbula ngamuna kanga mbula wana ayibo kanga mbula ndenge abi ngamuna kanga mbula na wera taku lokolo na ngizika kana retour basala ngai oh abi wera tamba tindeli mbula mbule komaka tina batinda batumbula batinda kompata pona elingaki ebebisa concert bakija plein na stade abinga na mona ngana ya sabino na kosala beauté na zui kombo na komboli na lobi makambu na komboli na zui makasi na bwaki na vandi na simanda ko na bandi na mona kaka mbala moko kake mo rebeta ki wana beti et raté et zui na nzete ndamo so ngana lokolo tandi lokolo na ngisala abina sala ngo ko yo wera nabi mama olibisanga pardon ozoloba eza malobezo pana kata ndoko na yo mais motema no mutame mutayebi ako moyena jijo pesa te poso na bina jije na boya makambo yo lobi tamsusu na motema o sepela te na koyebiso pe te ki tamsu mama merci na makambo osala na ba sacrifice osala donc tamsu onga na koyebiso kaka onga na koyebisa yo en tout cas vraiment oh njosu yo sala wana ezaki volonté na yo ezaki sentiment na yo mais tant mususu na kutiko pe beauté ndongo na ndako na peut-être moi quelque chose mais pour na memo na Zénith et aussi mati abi wera oyebaka ba chef coutumier union sa ville à Kinshasa ba soutenir yo na bina yebi parce que pauvre Nico papa na ngai papa leki na ngai alors abina ba chef coutumier basutana kayo makasi balinga yo ko chef coutumier azaka motoko wera chef coutumier asambela kabe et bi osambela ema kenga na yambisa ba chef coutumier yesu na bandu la kenda kana mapata e basambela ko njo sambela ka mais la ba coutume na bango c'est-à-dire makambo basalaka eza nini comment on appelle ça ezali ba principe na bango makambo bango oyo ba tradition na bango basalaka c'est normal même ba coutume eza biblique c'est vraiment pas la tangwa Moïse bon et ça bilo msusu Jésus qui c'est qui ko ayaki a longolaki mususu bon parce que nous sommes des bantous et ça va coutume autre ko ignorer jamais net libala mbonga libala ça coutume to longola les coutumes tant yo biki hote na lingi bosko mbonga libala to senga kwa pata est-ce que yebaka yokana pata est-ce que yebaka yana makambo sur le biso ba tradition papa yokana pardon na mwana yo za coutume oyebaki ngana so yeloko moko c'est très capital au numéro côté pata lo moi relation je suis né au village à Moliam moi je suis né au village na notamment na Kisasa tena yango ya mwana mokisi pour dire la vérité. Moi je me rappelle à l'époque l'air biso bazoboko na biso na village
biso to alaki visage on na âge à 4 ans yo kana na biso kasite masolo mama betela biso ti ah na masolo ayi sanga Noël et pas na biso za ki ce qui neti ligne longweo bakamata boki likala likola tol oyibango ozwi likala obwaki na tol na lino mona lino boti malamu kuna minu bota kuna voilà ya solo nazo makambo zoso nanga na sayo likala kuna minu bota kuna na coutume so neti mwana ziki so ziki si mwana basala kanine kala yake ndeni fo futa soso na neti ngana eba tant gladi ya na gladi na sisa ko na ni na moto mona die mais que no somela ko na soso eza be ba coutume mais yango la bimpata sikoyo ezana makambe bene pato sebi ke zanga erana likasa mo bokala na mboka maso sanga bikala wana api likala tezaki likasa babuka ngona ko ba no tena kaida to zanga na classe ezaka ndeni letu sana problème na mutu ozobanga koya po soki te akokita mosu kokangisa yo ou bien mais wana soki eza ya mabe yokana lipata landanga na bien akokosala mabe soko ozwi likasa na soko obwaki yango na liboso ya ndako soko onyatika likasa na kobosana makambo ya mutu te wana nasali pratique mabe eza coutume eza mabe ya non kondima ngo te maintenant nasala likasa po nzambe mpa okosala ke bambunano bazoya vers yo aveugle bango landanga na bien ntango ozwi likasa osalela s'il vous plaît pardon toke na logique nasala likasa nzambe mtasala likasa soko nzambe aza mutu mosusu mais pourquoi kaka nzambe ngo biloko mosusu tosimbaka te nesolo moko pata est-ce que oyebaka eloko nesolo moko est-ce que oyebaka nyamo bonobo nga nasala na yamba madame Sali aza américaine nasala promotion ya bonobo oyebango na bisasa otanga livre oyo bakoma bakamba bonobo nayebi yango bato oyebike bonobo abotaka après 5 ans oyebike bonobo aza kaka na Congo oyebaka bonobo batilisaka ndenge nini bonobo asi azwa kisi ya sida bonobo asi azwa kisi ya corona azwa kisi nyonso ya mokili tout sauf rien bonobo soki neti par exemple oza lelo na sida vraiment yo te pata bon prenons kakola aza na sida mais c'est kultura eza explication bon tolongoli yo te yoka mutu moko nzela te zela otya lokola ninja na sida ninja te tolaka mutu moko kaka ya nzela metiaka mese x tokomi awa apana na temple yokanka soki oza maladi par exemple malaria ou typhoïde yokana pardon sata ayebani te faut komba mutu parce que mutu oyo azovivre tiaka mese x ou bien madame y ça va bon tochakaka bon tocha lokola Chaka Congo tika Chaka Congo nazopesa kaka explication non ba explication mosusu kolinga te bapesa ata na Congo na oya nowe baka mese x ça va pas pour mese x aza na sida bazwi kaka seringue bake bapike kaka donc babendi makila wana bainjecta ngo na bonobo mpata bazwa sikoyo bonobo bakotie na forêt siko l'air siko bonobo akokota na forêt tolanga ni mpata kisi oyo nini matiti akolia soki aye nango kaka kisi yango wana yokana so siko ntango bonobo akezwa likasa wana aye nango yango nde kisi oyo bakotraite mutu aza malade est ce que eza péché wana eza péché te wana kutu te eza siko nzambe nde mutu maintenant acrée bonobo bonobo aza nyama nzambe akela alors yana lobi nous à l'époque tant tozala ba village wana tozalaki na koutilize comment ba plante médicinale ba plante médicinale c'est-à-dire ba plante wana ebane pe kokeli bato mais lelo yokana yango lelo oyo bato bakonfonda mpata lelo bato bayebaka te ke mundele akoma koexploite biso mundele akomi ntina niveau ya kozwa makala oyo biso tolambaka sala yango pepsoda oui mundele azwi na lumbalumba esala mpe détoxification mais yo na lobi te mais yopesanga parole barecherche naboyi te ya noe ezaka même parole o bible na biso kaka oyo diable mpe akoma koutilize yango na façon mabe mpona bapratique na ye eza mpe ndenge moko meme ata bakutime ya malamu ezali me kutime mosusu ekomaka ya mabe ekomaka diabolique mais oyo ya malamu fo tozwa
hein oya malamu photo zwa neti ke moi si zana mobali moko eza coutume photo débattre en littératurement avec des preuves comment c'est-à-dire tout quand appelle ba recherche approfondie non approfondie tout aussi photo na Lévitique tout dans livre Lévitique aux maintenant toki na Google te tokota na Bible Google ça na dans Google il y a tout dedans non il y a pas tout dedans bon toko lukaka na kati ya Bible yani eza na ba coutume oyo toko jamais ko ignorer na ba vie na biso hein netu yo boye olingo balisa mwana il faut lia mbonga libala il faut tata mwasi alia zwa liputa tout ça wana ko jamais ko longola ngo mais là ba coutume mabe o te mwana nga ndongo kena libala boye faut le kana sama ko wana ko miki ndoki ko linga ngo mais na ba coutume laisse-moi t'expliquer pas dans bien lelo na kisasa to chango en Europe te Europe makamba ibiango te Amérique ba ibiango te tala épidémie o ekota lelo na kata Congo par exemple mutake ba bwakile mutu mbasu tala bwakilo yo kana mbasu mais mundela kwa kotraiter mbasu te mbasu ezaka na makasa matiti ba pishi ba bipakola mutu mutabiki landanga na bien yo keso ko pesa mutu mususu ko pesa mutu comment au traiter mutu na mbasu ezaki site ba so ba chaka mutu makolo na yo ya biki yo to bango suza te yo na zona na faire comprendre au même na kati ya Bible wana eza na pona bosani chapitre ngo eza na chapitre mususu oyo penda ke Nzambe a recommandé peut-être pour la likamboye même mata ba raisin oyo ba olive oyo ezaka pe ba médicament selon biblique eza ba acte mo prophétique ezaki cité neti nani prophète Élisée azwaki mungu ake ko assainir mai eza acte mo posko ba acte prophétique oyo Nzambe banganga ndi suko bandoki ba balola ngo ba konsola ba pratique diabolique eza ba comme ça biblique mais ce qu'on façon yo utiliser bon pas tant à tout na question mongo na na zala na profond toujours dans tout le temps Jésus azwaka poto atie na miso a faire mais bandoki sou azwa ba poto ya cimetière ba pakoli ba tlanzote eza contraire eza démonté donc tout le baki eza na ba plante mosusu eza ba plante mongo satanique non plante satanique ezate nyo surtout Nzambe mta créer kiango mais siko utilisation sikoyo bazo ko utiliser te selon que ndenge Nzambe a tinda kiango depuis le commencement du monde ozo comprendre plante eza mabete eza ba plante sous na kati ya Bible o pena ke Nzambe alobi ke non plante oyo ata ba mbila oyo ya mbila esukola amiso est-ce que ça satanique mais ezali ba acte mo mbila kako esukola amiso mais vous pas ko ka mbila wana aitiza on a pratique mabe yosko ba ke mbila wana Nzamba sake za mabe non mbila ba to eza bien mais muto aitiza on de oyebi na web selo moko biso na mboka na biso ezali le mot très capital ba fait ba le ko nazo que sur le pata avec l'expérience tradi comment je peux dire villageois ou tradit je sais pas les termes biso ba tradit moderne biso là au moni ezana l'esprit musum pas ezaka ba esprit ezaka du esprit diabolique satanique ko ba la langue physique quand on dit physique ça dit mutumo aye pena na kindoki physiquement comme ça après oui que batu wana sikotamba ya kamili mwana ya bango batinda wango tinda e banga koma est-ce que yebike ezana ba geste mususu ezana ba acte mususu ba posa na biloko wana ko ndima ngote par exemple selo moko pato monaka mungwa kaka o mungwa na mai soko kasi on a le vite mungwa Nzamba recommanda kiango pour faire les épona ko la saleté na mai ba maiso na mai mais ce que batu ya monde a terre ba comment ko utiliser mungwa pe pona ko sala ngo misala sana ba ngoma be non et ça différent ba trichaka kaka ba bongola non mungwa c'est dire solo ko la mai ya mungwa au moins niti moi ya ki mabe na ndako be mutu mo osomona sima be na kata ndako na yo neti bakunda tizaka azuka mai ya mungwa wana siko ekomi doctrine ekomi ba pratique moko a utiliser neti obi ke soki mwana abeli ko ba kolokoto ba biloko ebibala po basukola bango ba maya pondu bazwa pondu katoliaka ba tuchango ba pakoli na nzoto po eboma malade wana ezali normal wana penza obi Nzambe merci kommandoki soki ndoka koi comment so ba beti ka komba ko kakate akufa malamu kasi bango na bango milimo wana kindoki na sel komba kutali ba bango na lobike so kaka ndeko bo beti komba kufa malamu mais kompo ko beti kaka komba Jésus par la foi est-ce que mutu ba ko beti komba kufa
On est ce qu'on a des armes, on a aucune bête, aucune arme, on a bête, les gars, les tingas qu'on a bête, on a combo, on a combo à Jésus. Na yeka na makila Yesu. Yo na le pas. Na ko utiliser peut-être ba arme Moïse a utilisé ba fléau, na tindele on ba ndenga. Yo na lobi, batunya so ba priya ka, ba sambela nzambe. Ba sana résultat na bango ya bien ko bazoka après avoir prié, na ba acte ba posaka. Mais il y a des actes tradis. Oyo et s'applique oyo s'applique à paix et traiter à paix bateau et son rappel mais le coup les uns non il y a Noël non il faut pas encourager ça ceux qui nous soit c'est ba pratique na ma be pour soit solution ou bien guérison béni mais il y a Noël et ça carré tout parce que outil na nzambe non le but que en peut tout confondre te nganga non mutu pas yo poko sala no ignorant ozana onganga te mais ba kosu yo ba lobi sala eloko yo pona likambo c'est yo po yebi na ote ozanga te mais o pratiquer ba acte oyo bato ba be ba salaka au côté déjà dedans yo faut boya ngomba la moko vous comprenez ok bon to kota kasi merci beaucoup merci maté ya Noël amen to kota pardon Nzambe non na limana yebana apprendre ils ont passé te poser la question ou peut te coûter en autre je peux au cours le babosco nazu quelque ba ozui ba notion ba réponse par rapport non c'est bien faut que tuna parce que batumi bazana ignorance faut yeba toyeba rappeler soutien faut autant que parole de Dieu mingi parce que dans la parole on va découvrir les comme tout temps sur pour ça qui par ignorance nous aurait acquis contraire à votre Tanzanie on soupé donc il faut autant que parole de Dieu mingi nous aura délivrance la parole tout ça là ba ignorance est belé tout péché est pardonnable tout péché pardonnable tout péché pardonnable selon Bible mais comment ils ont inversé mon Isaïe 41:10. Dans Isaïe 41:10. Tout ce qui fera querelle contre toi, tu le chercheras et tu le trouveras plus. Je suis ton Dieu. Amen. C'est ça? Non, Nzambe te wana ezali na verset à. C'est que Nzambe a été capable de. Mais oui. Nzamba bo aboué. Bon Nzamba aboma ki banguna David ndengeni. Yoka oboma na péché. Hein? La oboma yoka te. C'est ça nga bomio c'est que péché eza en évidence mais eza Nzamba moka lobi bato baza ko maltraiter bino. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Donc ako suksa na bango ako sa ke ba longa pesa ba lobi bato mabe Nzamba longo la ba ona mokili. Ceux qui sont dans mon toit, ils ont la moi naie, tika ozo tika ta monsko que ozo nyoko la moi naie, alors a longo la yo, nzamba longo les c'est l'autre demande. Wana nzambe. C'est l'autre demande moi na ko singa pa nzambe na zo mona passe na zo kokate salisanga c'est ça. Te mais ceux qui yo moko zana okoyi pe osenga no nzambe te. Mais nzamba zo takaka honnêteté na justice na yo bitumbo bazo bundisa o sans cause. Yo za ignorant o yebite. Nzamba ozwa place tout ozam okwaka na a ozwa place a obunda na place na yo. Au moins to sambela kanzambe bundela so bitumba o to yebi no to yebi te parce que ça bitumba so yebi na ote ba bazo bundisa yo ce que nzambe a ota la ignorance na yo azota la pe bosembo na yo a côté la yo a côté la yo donc c'est ça donc c'est ça tout combien il faut voyer ba la Bible est vaste tellement que interprétation de ba tout soit mo bata manasima parole pour l'interprétation za ma Bible. On était perdu. Mais c'est ça ici, non? Bolingi ote. It's closed, right? Yeah, they're out of. What about the room? Why? The room is why? The room is kept. Well, we found they out of business. They are closed. So we found the room is kept. Room is kept. That's not bad. So those are the other attraction that we can do. Okay. Yeah, so. Famille nanga nzambe apambola bino tozo passer week-end ensemble. I think that's what we're there. Take a flight. Ah, il y a nebat balobi oyebi quand même Bible là, c'est bon.
Non, mais il mingi te naza ko apprendre. Moni papa botanga pasaka pasteur hein. Ma femme est ma pasteur tous les jours ensemble là. So naza na kinami ko sambela na kitambo. Papa poto na lombe tant super na kino semble pas passer walisa. Mais autant un peu Bible. Il y a nga mo miko fozonga la Bible mingi. Non, Bible ça pas tanzamba lelo. Mais oye ba verset mingi. Na libération ko ba verset trop parce que surtout Maté à moi pour ta terre, je n'aime ça au pays. Eh oui, ça maté moi terre quand. Na moni maté ne dérange pour le bila ka maté. O gena na koko. O koko te ya famille nanga. So ba mo maté ya bien. Na sala ga force na zu na koma ba verset. O koma ka na mona o koza na carnet na o koma. Et là on dit bien na sepela na o so ok église. On a toujours na verset ya o ma pata le maté à mo baté. Kakol. He's sleeping. Jésus-Christ. Ma soeur de petit Olali. Did you find? Yeah, we found one. The laser tag. Donc, il y a un souffle. Ma belle, c'est exactement mon chaque ligne. Il faut. Hiver, Pablo Soubakanye. D'accord. yango na ba iloko mo pata singa pa ba famille tous na kati ya Afrique na Europe iloko liboso tant ça pour dans na bana za famille faut chanzambe liboso. Bien sûr que oui. Ça nous salaka o kina coopération ça va faire non ça nous na yosala ba Amen, amen. mais o chanzambe Wana polo ngola pongi oyo kuma mtolo. À part wana susu vraiment so yibiso nyoso avant ou là le caliboso sambeli famille deuxième sambela pour la donc sambeli ka pour la mboka mais y a je l'ai fait non non na bi batu nyoso na zona ah oui ça bandeko ba frère ya pata atimina eta msupe message ba ko transmettre on a batu nyoso bo sambela ka pour la mboka oui hein parce que na ba konzi hein et déranger bino et puis tala le monde koloba. Oui, bien, Nalanda. Bah, tu as singo Esaïe ou ano lobaki combien? Esaïe 41-10. 41-10, tu es sûr, hein? Bota noka bomona. Nzamba lobi, hein? Ou azo bundisa yo, ou azo saloma. Vous avez check un peu les Esaïe 41-10. Nako longole na mukili. Et bank sanga mabina bi. Nzamba longola na bata mabena mukili ko. Ça dit mona ka l'air nini ko? Yo sala mutu bolam chaque fois. Mais mouton a ça. Il y a un témoignage à la pardon pata a ça la kokakama. Ça veut dire longola. Ça kayo. Pour bien azo gêner pour la mouton. Au gêner, au PC offrande, au PC action de grâce. Au PC ango. Mais babenga nzambe nyamane tumbati. Yoko kamwa obi papa ennemi no wana azo bela. Ennemi no wana aza sous bien té. Ennemi no aza na koma yozo banga. Yo salé le côté. Nzamba bité mona na ngapi. Pose à la calme. Mona na ngapi. Mona s'occuper na ye. Tika na s'occuper na yo. Nzamba na mona ki verset wana. Tala omoni ya masolo nga zo bete la bino. Nzamba s'occuper na banguna na biso. Na ko beta masolo. Na beta masolo ba molili. Ko fo sala ka. Na sana tante. Comment se fait-il ngana kumisa masolo molili? Taki na zanga na contrat kunati. Tama ka. Azana nga mutakunati. Fana kumsaka ya nzambe. Même nzambe pas zape. Omoni nzambe déjà azape mutakanda. Akoma me wera sona za mwana na ngana pesa ga nyoso, na pesa ye wengi, na pesa ye ba plein, na pesa ba stade de mais nzambe mtapuka ba takataka chez Satan. Mais comment ça reconnaître ngati? C'est ça. Na pesa ba le succès vient de Dieu. Yango omona kampata. Chaque fois na bandimu na ngaka karatu bolandi. Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Tout soit na biso na basali ya nzambe. Te meyane ko bosa na te nzamba pesa succès. Si ça nzambe e umelaka, omoni eloko nzambe okokuta na ba embuscade, okokuta na ba léo et les bas. Mais comme ça nzambe tu seras toujours là, tu auras toujours ton succès. Parce que Satan ko pesa yo, ozomona ka ozokende tango ko kende keli bela montre ko différence ya wana. Ya on ba ke Satan pas pesa succès. Mais ya ye e umelaka te. So ipe ke ye ke na libela. Mais ya nzambe lelo ko zo moi basse baisse
le rose écolo mais aux akana succès là on la kana ngaït na bani tu kana mais tu maintiens dans le côté na mais on toujours non ouais à soi dans le côté na nga dans le la kana ngaït dans le côté na biso on a le bar chaque fois ceux qui n'ont pas remercié Nzambe te Nzambe na ma séparateur on a ça ingrat aux ingrat na bona za ingrat devant Nzambe parce que le lot tout le monde a bambou sur le bingandi na za bona na biloko nzoto ngana biloko nzoto ngana za boye baba ngana mutu te quand on parle de biloko nzoto et puis biloko nzoto et obunda na biloko molimo c'est ça la différence toi baba ngaka te bonga na banga pourquoi tala makamo na comprendre ngo te tabole papa collectionner l'air to réfléchir trop pour nga on perd de temps pour rien sambela zala bien na famille na yo zala bien na mos na bana na bana vie na yo équipé na mobilité ba pexi vie na yo ti les aka reconnaissant na nzambe na zo sala ako salobe ngalo bango lo ngoko na zo répéter lo ko encore ba passer au bayaka wera sonne mozambwe wera sonne okoma passer wera sonne okoma bien mais ça déjà passé on a déjà oteyaka déjà mosala nzambe ça ça l'hypocrisie est-ce que so okomi passer on a peut passer parce que le jour on a ba que non wera sonne atiki musique na bano sambela wera ke wera sonne atiki kisi akomi ko sambela siko batu oyo bazana besoin ko appelle ko wera ba ke pe ko simba kisi ba ko mapena mbongo ba ko mabien après ba ko sambela au favoriser Satan donc au tina batu ba zoa na ma vie donc on a si bino la bakelo ko boko na succès na nga oyo na no fu comme la ka nzambe na la chaîne de prière na no pesa mo offrande na no pesa ba dîme na no binda kaka fort et puis pesa BBM Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.